Ma Mission TV, le miroir du monde. Koyebisa bango que trop c'est trop. Na Congo, toye ko accompagner Moutouté. Boke ba na colère ya peuple. Vous devez faire très attention à Babiro, na bino climatisé, boke ba na colère ya peuple. Donc vous comprenez que touti na souffrance et bakisami x10. Moi je pense que ba technicien au besoin entouré chef de l'État quelque part bazo aider. Je pense que masolo ya sorte de mouton, ce que continue à profondeur et ça na dépense au gouvernement à salité. Population lelo ba komo souffrir. Motokolonga ville ti kinko le makolo. Ngana o sepelate. Donc mutoko a salaire na ye mobimba et quand on a transport, je pense que ça motema mabe. On constate que peuple azali sous na quantité, je pense en tant que élu du peuple et ça révoltant. Il faut aller de la toyeba qu'est-ce qui se passe réellement. Donc le 30 juin, c'est dans pratiquement 4 mois. Moi je ne suis pas en train de voir parce que ça n'a pas sorte de moutons sous nano bandité. Quiconque aura détourné mbongo à bas sorte de moutons aille ba place à Zali qu'il va payer les prix les plus chers. Ma Mission TV, le miroir du monde. Voilà bande konangai na zalakane sengo tango na kutana kana bino na émission na biso babola émission na biso population émission na biso ba auto ko nyokwama auto ko luka changement na mboka na biso na zalane sengo susu po ete to ko beta masolo na parlement populaire na biso na pesa kalokumu na bande kona biso mapinga po ete bango ba ko bundele ko lopi na bosa na raté ba policier o ba ko bunda po ete lelo ba congolais population to se retrouver surtout na sécurité na ville ya Kinshasa bande konangai ba médecin o ba na grève bo bino moko ete lelo ba ko bunda po ete lelo Congo échanger ba médecin bazala na ba salaire ya malamu kasi pe na o salimaki na mayi monozali de cœur na bande kona biso oyo sima ya courant ko kende 12 morts ya ba bébé oyo mazalaki na couver skuna to moka ki était honorable Ados Ndombasi parmi les 7 députés oyo ba ko ningisa Kinshasa akendeki kotala pepo na kolandela toujours na cadre ba 7 députés peut-être ba biso so ete bande ko balandi ba enseignant to za sima na bino to bosanité ba débrouillard ba chailleur bande ko ngai ba chegi ba romain o to lesaka bana na kala ngango kala technique pour ete lelo famille ki de malamu enseignant ba étudiant bande ko nyoso bande ko ngai to zale sengo po ete to baki na bino te na système liso likola liso to ko kende ko kuta na ba député moko na moko to baka na vacances parlementaires et loko ni ba ko sala et surtout tangu to kotanga ba 7 députés to ko mona mwana mboka honorable Kalonji to ko mona mwana mboka Jean-Marie Lukulasi to ko mona Modero Timba to ko mona honorable Didier to ko mona ba député moi ebele wana o basali fort ba sali groupe à 7 députés o ba ningisa ki Kinshasa bolandi mo likama ba so de mouton bambouteillage bato ba ko kufaka bato ba ko botaka na bambouteillage population se prendre en charge ba inaugurer ki pompage ba inaugurer changu to ba na bilo te sengali to landela yango bande ko balante tangu to beta maso ba 7 députés aussi boyebi bango tour à tour to maki honorable Jean-Marie Lukulasi le to ko zo mona mboka honorable Kalonji awa tozali na bureau na ye to ko so na ye to yeba mais to moni na système salopette to yeba kaye na skala bande ko changu bobita to ko kende kotika ye abwaka basaki ya bazelo akolobela changu akoka soni tena bibe mona mboka ko soni tango bibe nga mona changu changu ngo lobela est-ce que ba konoro metala yo bana changu basa na député il pas bosani salopette na été na ebité soki stratégie bango na dosi no basi to pesa ndenge nini to pe kota na parlement ou pas to ko beta masolo mote mona mboka honorable Kalonji pona yambaka na micro na nga ozaka na député te mbote mwana mboka ndeko Flavien ezali sengo pona nini po ete obundaki longi tumba lelo zana parlement mais obosani idéologie salopette te bana changu bakolanda na sekina no muke ndeko Flavien oyebi idéologie à salopette ndenge na yebisaki yo dernière fois to salaki na émission salopette oyo elingi kolakisa musala ngai na yaki parlement pona ya kolala te na yaki parlement pona ya kotala peuple ndenge ba ko souffrir te na yaki parlement pona ya kosala. C'est-à-dire que na ba démarche nanga nyonso ya tongo midi pourquoi ezalaka chango bopeto wana nde détermination nangai na banzi omona kibiso dernièrement tokenda okutana na gouverneur ya ville ya Kinshasa to sololi na ye plus de 3 heures insistance nanga ezalaki monsieur le gouverneur Kinshasa bopeto chango bopeto
parce que na komona misala eko sale makaka na Gombe na Kitambo na nini na interpellé na ministre provincial ya environnement parce que ba place oyo ba fleur na bango eko kende ko zo place ezaka ba place en dehors ya Tchangu na ebisi gouverneur il faudrait au songer na Tchangu. Tchangu eza district munene, Tchangu eza entrée ya ville ya Kisasa. Aéroport ezalaka wapi na tunaki gouverneur alobi nanga na Tchangu place tokendaka kopema na kimia soki tokufi eza wapi eza na Tchangu. Je ne peux pas concevoir que ba considérer Tchangu neti poubelle et yango nde idéologie ya salopette eza pona ko interpeller ba konzi na biso o baza na charge ya environnement charge ya ville po bakanisa bopeto ya Tchangu. Bopeto ya Tchangu c'est vrai Kinshasa okolobela mabela Tchangu salopette wakansaki otika yango nde mutuna na ngai otiki salopette okomi quand même député tout comme on dit qui député ngo beaucoup linga souté beaucoup linga ba salopette na bino ados no basi salopette tout comme on ndeko Elezer a kolingotika microté Molière a lingotika microté on dirait qui député ngo bolinga ngo mais bolinga ngo te ndeko yebi qui député il faut d'abord qu'on se considérer que oza motinda mi ya population. Soki population bamonaka souci nanga ya ko changer Tchangu, souci nanga ya mosala balinga bati nanga na parlement te. Donc moyen na kota wana na koma ko se transformer na koma soki nzambe moko ya muke ezate. Donc il faudrait na tosa message population epesinga. Balobi nanga kende ndengo za mutu ya musala kende o salela biso kende o transformer Tchangu. Siko na kolongola sale pete lelo tant que Tchangu ezana nous transformer te, c'est impossible. C'est pourquoi aux hommes na kaka na ko continuer na idéologie salopette. Ouais, peut d'accord mona moka d'accord le honorable Jikoko Mulumba donc Kingabwa toujours à Kolembate na ko mona moka Francis Kalombo bandali c'est Paris bien que a komi Katanga Francis Kalombo faut vendre pe pour tout comprendre peyote. Alors to ko so mona moka Francis Kalombo na mikolo ya mona moka to beta sko masolo ya Tchangu. Bonne vacances parlementaires. Mais tout le monde qui Tchangu politique ya monter na kamotaba so de mouton. Bino ba député ba ko benga bino les 7 députés. Botambola ki na Tchangu botali baso de mouton botambola lelo boningisi mokili to komona kuna mbula matadi lobi ko bimisa mbongo to komona kuna na ngombo mususu bokonza mboka to kotambola ba image ezali ba photo ezali yimo to ko viser susu baso de mouton wana initiative wana mona mboka jama lukula na plateau na yambaki abi utaki esika bokutana ki na échange de vœux bien que obengisa ki pe micro to kundula échange de vœux wana mais bon c'était maliso de quoi makanisi wana utaki bon oyebi ndeko biso toza place wana na parlement mais tozo kanisa peuple. Je pense que masolo ya sorte de mouton ce que continue à profondeur ezaka kana dépense au gouvernement à salité population lelo ba komo souffrir na Tchangu par exemple soki ok à partir ya ba 16h au Télémine avenue Lumumba okomona batu ba kotambola makolo moto kolongwa ville ti kinkole makolo ngana osepelate batu misusu air moko peut-être batu baye bakayango te air moko nazwaka mutuka nanga na Telemi na bandi komema batu moko na katisi bango saute de mouton. Pourquoi? Parce que babus et koboya kokende ba mituka ya transport et ko sala ba demi terrain ndenge ba komo benga yango. Donc vous comprenez que touti na souffrance et bakisami x10. Mout oyo abando utiliser par exemple 1000 francs pour le transport, cette fois-ci il faut par jour à dépenser 10 000. Pourquoi? Parce que ba chauffeur ba koloba nono na ba sorte de mouton moyen to comme place wana ezalité. Alors on était obligé biso en tant que élu du peuple tozala ki obligé to kende kotuna toye ba pona nini misala ezo umela. Je me rappelle déclaration à chef de l'État à Lobaka d'ici décembre à livrer ba sorte de mouton na population. Moi je pense que ba technicien au bazo entouré chef de l'État quelque part bazo aider était. Pourquoi? Parce que il faudrait avant que chef de l'État a ça la déclaration ba technicien nyonso baza autour na ye ba se rassurer na délai au bazo pesa chef de l'État. Ba yebisi biso décembre ba yebisa ki chef de l'État a déclaré décembre tozu ba sorte de mouton te. Balobaki le 30 janvier, wana directeur ya cabinet ya chef de l'État Moutazo Lobango. Le 30 janvier, tozu basot de moutonte. Mais constat au bisoto sali, c'est un constat amer na basot de mouton. Nous sommes partis encore peut-être pour 4-5 mois.
mais 4 à 5 mois wana banani bakozwa charge ya transport ya bato parce que bato baza na salaire ya malonga te donc muto azwa salaire na ye mobimba ekota na transport je pense que za motema mabe yango nde tokendaki kotala misala wana po to interpeller ba parti nyonso eza na nini na eloko akosala na basote de mouton wana tokendaki koyebisa bango que trop c'est trop na Congo toye ko accompagner mutu te wana en tout cas nous devons nous dire des choses en se regardant en face toye ko accompagner mutu te basala que misala ya sote de mouton et si là les loto comme yoka ba déclaration à gauche lobby ba déclaration à droite mais nyonso wana ezo profiter peuple na nini peuple a causé la que sorte de mouton et si là to banda ko utiliser yango to banda ko leka likolo na yango et puis réduire to ya embouteillage mais quand on constate que économie ba intérêt privé on constate que peuple aza lisusu na katite je pense en tant que élu du peuple eza révoltant peuple aza na possibilité ya komona bango te biso nde toza na possibilité ya komona bango c'est pourquoi toyebisaki bango bokeba na colère ya peuple. Vous devez faire très attention na ba bureau na bino climatisé bokeba na colère ya peuple tolingi te lelo bo banda koloba no ba ponami achangu bokende ko maîtriser peuple ngai na kokende te na kotika peuple a sala ndenge bakolinga mais parce que c'est encore possible que to maîtriser colère ya peuple bo s'il ça ba saute de mouton to utiliser yango et je profite aussi à l'occasion pour na encourager l'initiative ya ministre de la justice il faut aller de la toyeba qu'est-ce qui se passe réellement parce que biso tozu ba explication monanité par rapport à constat au salaire qui va pourcentage ya taux d'exécution ba travaux na bambongo bazwaki oui mais ce qui au taux d'exécution ya ba travaux kende na changu tu ne peux pas évaluer ça à 50%. Maintenant zoa tant oyo depuis je crois depuis mois de juin quelque part tant au basu jusqu'à ce jour pour na kosala la biso tolo ba même 50%. C'est-à-dire il faut le même temps pour Tostocom à 100%. Ça va nous prendre combien de temps? Kende na Sosimat. Kende, donc, vous comprendrez. Le 30 juin, le ministre a budget, le 30 juin, ma sorte de mouton, aussi là. Donc, là, le ministre a budget. Est-ce que vraiment, ma Congolais, ma Congolais, comme ma souffrance, ma sorte de mouton, le 30 juin, l'habit de s'occuper, initiative, oui, mais ministre a budget à l'obiti le 30, moi je pense que ce n'est pas possible. Batika kopé sa biso lisusu ba promesse au bango parce que bango nde ba ko affronter population te. Bisonde toko kende confronter population ko yebi sa population ndenge makambo ekoleka. Donc le 30 juin c'est dans pratiquement 4 mois. Moi je ne suis pas en train de voir parce que zana ba saute de moto mosusu nano bandité. Neti na rond-point Sendwe na Yupen et zana nous zéro. On me sous 8 mois ou 7 mois. Comment vous voulez m'expliquer que dans 4 mois Bokobanda et puis Bossil ici. Donc toyebi sa population vérité nenge makambo koleka mais tout ça en sorte que financement au etikali topé ça yango de façon que misala etambola détourna qui pour kolonga na sujet tout le vacances parlementaires ba détourna qui misolo à l'état o balia ki toke ki ba mususu ba sous-traitance toki kuna ba dossier za mbilinga mongo ko mona na te ba mususu ba lié baza ba mususu baza na cash ba mususu ba na FCC de konsuka bon. Bon oyebi c'est pourquoi enquête ya ministre eza déjà en cours. Toti que la justice est ça la musala na yango bisope je pense que na cadre ya contrôle parlementaire tokolande la to suki wana te tokolande la dossier otina suka parce que ngai na kolinga jamais que population ya Tchangu ba souffrir au détriment ya batumoro boy parce que bazana kati ya ba bureau climatisé ou bien quiconque aura détourné mbongo ya basot de mouton aye ba place à Zali que il va payer les prix les plus chers. Prison zalara pour la Mike Mukibai. Mike Mukibai au toko zela abima toko mona ngope sous clarité qu'on appelle l'assemblée provinciale président assemblée provinciale toko comprendre est-ce que comme sous problème sous tout pe likambi mais toko zela sortir Mike Mukibai o a dénoncé qui na bato ba ko sombaka bandako na nyangwe ba ko sombaka bandako pe toki suna kingabwa toko yoka ba ko sombaka bandako bandeko bazaka na zinga ya mokonzi mboka bon toko landela yango pe kana système de solution alors mona mboka vacances parlementaires ekoleka ndenge ni. Bon, biso na banzi na poto na vacances parlementaires yo ke poto te parce que tout le monde va député na vacances batubi na ekila poto sotika une semaine ya asangisi kama batu asema makela bike azaki na base ndeko Flavenga tana kende poto ezate pas soki na ke poto na ko résoudre makambo ba saute de mouton
soki na ke poto naza na ba projet belé ya kosala naza na kati ya ko organiser ba centre ya ba formation ya base na ngai naza na kati ya ko sensibiliser ba mutualité na ba petite commerce ya ba maman parce que il faut komekana no ko stabiliser bango naza na kati ya ko résoudre ba makambo ya ba kuluna na quartier 8 na Vundulu nakenda omona vice-premier ministre de l'intérieur dernièrement pour na koyebisa yeke bazo bomana bakuluna na quartier 8 na ndenga ko sakanate VP mapesinga assurance que ako résoudre makambo yango. Alors est-ce que base bakozwa téléphone babanda kolandanga na poto pona ya ko résoudre ba problème na bango? Je pense que ezana nous temps moko qu'il faut d'abord couper sa base na biso valeur ba poni opose ala na bango. Donc on fait l'effort que tozala wana to résoudre na makambo na bango. Soki bango balobi mbo osali pe mingi kende na no pe mamuke ndena ke na pe mi jour moko jour mi balé. Sinon naza na wana parce que makambo ko résoudre na base za ebele. Na sixième année sur le coin le sopoto qui t'a na pratiquement sous émission peut être nous qui na moi lombango na sixième année sur le soto monaki tango to retourner mituna yo ba kite que to filmer to moni lo il y a ba ordinateur une trentaine au-delà to moni ba télévision ba écran plat o ba plasma ba 50 pouces to bité olingi au sala ba salle de cinéma to moni ba kiti on a l'église, problème au bandara beaucoup de pasteur, to lingi ba bureau na ko manini parce que to comprendre té surtout na changu to mona ba ordinateur bon biloko tout tango zo expliquer biso to ko mona na bandeko wa mona na bili tina na monini on ko on ba faire ya sala ka ba salle ya ba cinéma pe ndeko Flavien biso to ko sala ba cinéma te eloko tozo sala biloko moni wana oyebi lelo il faut to transformer mwana changu. Ça fait un temps oyo batu ya Gombe, batu ya Kitambo, bamona ka mwana changu neti azana se makolo na bango. Je pense que lelo to limito pesa accès na bana changu po baye ba ko salela ba ordinateur. Tous mekape ko pesa bango moi divertissement. Nde omoni biloko wana ba bureau eza déjà je pense que dans un futur proche tokobenga yo oya komona ba bureau na biso non eza déjà na bibwa bazo ko réflexionner yango toza na kati ya kosala ba centre de formation pona ba mama na pona ba jeune bana mibali donc nde présence ya biloko moni wana eza makambo ya kosala ba salle de cinéma te mais on ba télévision ba 50 pouces honorable ba 32 pouces zalaka nango ba 42 zalaka nango soki ba 43 50 pouces à télévision belé on a belé na moni soki ba une trentaine une cinquantaine tina na moni ko to ko échantillon omoni soki muto apesi yo valeur il faut ozongisela ye valeur plus donc pour na mwana changu jamais na ko somba kama télévision moko ya 21 pouces non il faut 50 pouces ou même plus utilité nango eza nini soki tozo sala ba centre wana de formation bato bakozala bavandi na ba ordinateur na bango mais bazo tala ba leçon bazo projeter on a ba télévision saka ndenge ezalaka na poto voilà toza pe na ba projecteur je pense au moni biloko nyonso bazo projeter ba leçon mais bango bazo saisir on a ba ordinateur na bango au même moment tozo apprendre bango pe comment ko travailler na ba caisse au même moment baza pe na posa ya divertissement ba jeune ebele baza na place ya kotala ba match te baza na place ya ko divestir te nde to ko tchela moko na moko to tcheli bango moi écran bazo tala ba match quand c'est nécessaire ba silisi ba koti na ba centre de formation ba mama bake bazo sala ba machine na banko à coudre na temps ya repos ba koti bazo tala pe moi télévision pour la divestissement je pense que c'est pourquoi on monite offrir biloko wana nyonso changu za na problème courant ba place mususu mai za la raté OK ba kinseso mawatro wana na ko interpeller honorable Nero Mbungu fuma banga mawo wazali vice gouverneur ba secteur wana et puis ayo kana sonité obenga mwana changu donc na yo pour kana no sonité obenga mwana changu do ndima na bino kozala bana babola oyebi ndeko ce n'est pas pour rien na décida kina kota na commission ya aménagement du territoire na infrastructure na koti commission wana po bako kalisus koko sangate ministre na kendaki déjà komona vice ministre ya énergie na monaki est déjà na interpellé ye pona makambo ya courant ya changu na yebisi bango ministre trop c'est trop botinda courant na changu na kolandela yango na monaki
directeur ya OVD na ebisaki ye pour na quartier Lalou pour aya ko dégager les biso baka niveau ache la biso tout ce qu'il faut. Je pense que situation ya ba sorte de mouton de sali que azwana nous moi tenté mais na kolandela déjà lisolo wana. Donc toko se rassurer que courant et kozala dans l'entretemps toko luka ba panneau solaire ainsi de suite, mais je vais tout faire, je vais me battre de façon que courant et kota pour ba centre wana et tournaka comme il se doit, et puis Batouba Zouapé faciliter à cause au courant. Félicitations, mais vous allez faire, tu peux pas la tirer au foot. Non, Oyebi, eza arrangement moko nakosala. Je vais déjà prendre en charge kofuta ba enseignant na bango, ba loyer na kofuta. Je suis en train de faire en sorte que ba s'auto suffire. Ba centre wana à un certain moment na kotike la yango bango. Donc bango moko bako prendre en charge, bako s'organiser de façon que et continuer ba futama pour batuba ba yokolango ebele. Voilà, mon amour, tu les sengo. En tout cas, surtout dans l'état social, tout le monde a été marqué, changé. Surtout les députés, vous avez belé, au baquet, mais vous allez plus proche à la base. Vous avez mis la poto, vous avez hamburger na poto, mais vous avez base, mais vous allez plus proche à la base. Alors, initiative pour la Roussou qui ça, les 7 parlementaires. D'abord, qui sont les 7 parlementaires ouana? Mbuka timo konza mbuka utipoto imbango yo matambola so de mouton boko banga te bino ba député ba 500 na parlement mais 7 kaka bu bouger Kinshasa bu bouger Congo baza kutu 7 te baza 8 parce que obosani honorable Paul Balenza tozana honorable Modero oyo aza président nanga ya commission ya infrastructure tozana honorable Didier, honorable Bernard Kayumba, honorable Lukulasi, honorable Ndombasi, nga moko honorable Kalonji, na honorable Eliezer Ntambwe. Initiative wana ya 8 députés, tolobi il faudrait que makambo etambola. Parce que tozwaki initiative wana tobimaki ensemble na ba collègue na ngai au moni chef de l'état lobité. Il faut na kendepe kota la makambo wana bazolo basolo ou bien bazoko kosa. Tokendaki au moni ministre de justice abimisi démarche wana alobi faut interpeller batunyo so wana tokendaki parce que toyokaki confusion entre ministre ya finance na directeur de cabinet ya mokonzi mboka nde tolobaki tokende biso moko totala tosala ba conclusion na biso to interpeller bango. Je pense que tomonaki bango nyonso nde lelo toza na résultat oyo. Une partie à Mongo ebimi toko rassurer que ba partie misusu ebimi pour misala esila na pesi ba collègue na nganyo sombote voilà na pesi bango nyo sombote toza la déterminer na musala eza musala peuple. Voilà bande ko balandi toko na suka ya entretien na biso na 6e mali sur l'école ali soto bisa bino toko kutana na ba député moko na moko parce que les 8 députés 7-8 bazali ba député ba élu ya ville ya Kinshasa même moto na ba circonscription électorale na to moni quand même ba bouger mboka mokonza mboka tamboli mais est-ce que suivi kozala so de mouton ko se to ko silate to ko zongela ba député wana bazo initiative mais bozali belé na parlement plus de 500 députés beaucoup sala nini bokabola ba polo nous sommes dans le système de solution. Nous avons été la population à côté de la population. Ma mission TV, le miroir du monde.